Kosaleka télévision. Otunanga. Olobi ya la président wa sozonga. Pesa na micro. Olobi confiance na ya za libabe. Oh, nandini. Mais avec Fali, papa ne. Papa Fali président. Âge comme nango so 86 ans nenga zawana. Oh, ozo signer au Kenobeta hippodrome. Akoye okwea. Oh. Akoye okwea. Sikala bi. Ozo signer au Beta hippodrome. Oyo okwea. Sur annulation na ça dit quoi? Parce que libabe. Libabe. Libabe moni fait wana trop de whisky. Trop de stable. Ben on est so stable beta na whisky belé. Ya ba tumba kwa chara. Oh, mboya mutu. Ah papa Fali te. Bolongo na eloko wana. Moni ba rambo ba kofi ba mission moko boye. Ba bloquer pena na nenga malédiction. Oh mais la musique ba parce que mutu aye ko délivrer. Malédiction za Fali. Ba malédiction ba bazana ba kofi. Oh, nandeni. Oh. Ba kofi. Na musique ya Congo bi wana. Kofi o tena musique te parce que moni ba rambo wana légende. Azai légende. Les jeunes, il faut faire les jeunes. Le boy qui fait nani kofi le légende. Yamani. Oh. De la scène c'est là de. Nani pas la no magé gao kofi les jeunes. Nani. Ah! Les jeunes les a fallu pour pas. La mère kofi le les jeunes n'est pas si mama si. On lui a dit voilà, dans les seuls musiciens congolais dans les gens n'est pas moi si. Kosaleka télévision. Moi na tchouk. Les restes rien. Les seuls musiciens à Congo. Ala ta ba chenette na makolo jibe. Yango toko mini nango. Moi na mobali ba chenette na makolo. Papa chéri. Patron nango. Papa chéri patron. Patron nani? Odi la legena la. La main d'or. Odi la à partir de lo ba commissionnaire o ba otela le fanga jibe ya mon fleury. Bobe nanga odi la otina de ambo yo ta poto osuba le pango wana. Après Roger Ngano. Obela malade mikoa. Lori Djibongo serré la main d'or pour. Roger Ngano monde malade mikoa obela. D'abord nanga na lo beloko mo boye. Oya kokanga la chambre o mao ngala lo bagi. D'abord Roger Kosaleka télévision. Après c'est Nzamba délivrer Mignon Abraham. Mignon Abraham. Wario, les Kayaya, nous avons délivré Mignon Abraham parce que nous allons à la tomate. Oh, tous les balles à mi balle, c'est tout le monde va aller à la tomate. Oh, quel beau est. Parce que là, c'est la tomate. Kosaleka télévision. Et il y a peut-être un anniversaire à moi, Sinaï. Oh, il y a eu concert, il y a un anniversaire à l'Ikangunaï. Nous avons fait un parce que tant que la musique, quand on parle de musique, musique est au voyage qui, tant l'orchestre, on met la musique. Tant que l'orchestre met la musique, ça veut dire qu'il faut un orchestre no mobimba, baji ba visa, bana batu ba nyoka mina yo, ba souffrir na yo, mema bango poto ba gine robeta concert. Yo kete, au loué salle, producteur aïe, et j'ai un anniversaire l'Ikangunaï. Oh, mais la félicitation, c'est la première musicien congolais qui a fêté le mois sinaï anniversaire à salle. Donc, tu es tout le monde qui a un concert anniversaire à salle. Après, on a un mois dans les boumounes, on a bien pas naïf. Si on a mis la goro de roi JB Akeba pour faire un camarade. Mais fallait un beaucoup là, na yé Robinho, na orchestre na bango. Bon Fali, Azam millionnaire, na longo na Fali, moni so le na sengi makrosi c'est ipupa. Aboko la Robi le orchestre na bala misana na makrosi zo salon. The stars in your eyes always keep me falling for you. So you will always be the one I keep on running to. Nothing will stop me from meeting you in our galaxy. I think that we will continue to rise like Mercury. That's why I look up to you like I look at the sky. That's why
Leka TV, Balobi, chaîne Nabiso, Yassika, 2024, Loko Sika, Kosa Leka TV, Ndemakam, en direct de Paris, je le confirme, émission Nabiso Yassika, Kosa Leka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités, il y a des artistes, il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Florida. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. C'est mon livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Il faut s'abonner massivement à Kosa Leka TV. Ah, bah, pour ça, la réalité dans la carte, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'enfants qui aiment ma pouille, il y a un peu de top, il y a très à l'aise. Comprenez, Kosa Leka TV. S'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà. Et bon, aux années. Eh bien, je suis ministre de la presse, c'est toujours dans Kosa Leka télévision, Balobi, moi je déplace Salamaki, mais si pour les Tozongi, par rapport au que c'est Tozongi, je vais invité les ministres surtout au Limaratro, surtout au Toyambeli Lelo, je crois que cameraman est sur la même morale en fond, la bonne, on a pas fond là, on peut s'embêter, on a pas Rabiso. Donc, abonné à la chaîne, on a beau sanité, le cola, Gégé Das. Donc, Gégé Das, le grand point de mer. En tout cas, mère de mer. C'est moi, souvent la PMB, Sayo, Badoula, au Sarnati. Des gars forts, Babi, donc, on peut abonner à Kosa Leka télévision. Donc, on a beau sanité, Iguette, donc, madame Iguette, c'est Iguette, maman, en tout cas, point de mer. Donc, il peut des gars. Mungala solo. Vraiment, Mungala solo. On a beau sanité encore, on a Kalé Mikael. Donc, Kalé Mikael. Boss. Molankael, le boss, car on a un système en la sanité et l'une d'Alec. Tali moi si attends 1m85 c'est caboué madame on s'y sanité encore MC Wizi donc MC Wizi international je te salue si oui donc encore je vois Berry donc il peut s'abonner à la chaîne Oyo. Je crois que vous avez belé, ça après. Dès le bac n'a suite aux à la plateau, tout ce que ça toujours quand bien de ça là. Je crois que vous comprenez vous êtes il s'agit de la Médor Ipupa avec l'île de Masolé belé. Je crois qu'elle a payé mon côté. Tout ça fait Suna président de Warrior dans il peut topé c'est mal par rapport les grands caméramans tout ça même on dans gros fond la biso. On est là, la Médor. Bonjour. Ouais, bonjour Nayo. Tu banais déjà, tu peux te voir boire oui, mais tu peux ça tu banais dans la bango, ça va bien, bonjour na ba Warrior. Ba Warrior nous sommes mon immobile, la pesi ba mbota trop et na beau santé ingénieur élu, le boss. Élu, le boss puissant, la pesi moti masalanga, le DJ Bougar parfait et le DJ Bel Air. Les barons bena bazara ba masalanga bande kokuti osangalate des barons bena na pepele il pour la Médor yo parce que moni ke to bisaki bango ngala yanga la TV ce qui actualité ça ce qui makambo rolobisani ça veut dire que tellement ma concert ça les 9 aux à Dubaï to buka na Dubaï parce que le aigle fallait pour pas numéro 1 baoba icône na musique ya monde de so ba yo ki ote ba yo kanani ba yo ra papu de les ka papa yo la Médor Ipupa pour la concert les 9 na 4 à Dubaï to buka Dubaï après on a to na 4 Angola ta président Angola zo la fallait Ipupa vraiment président Angola c'est la fallait tout na solange en toi tous a dit la plateau la place le véritable le code est l'unique. Si, le futur ministre avec Fondation Moucheni, Yaouli Moucheni, Zambazala Nayo, Tozali, toujours avec moi. Merci beaucoup Tozali, vous comprenez la Médor en tout cas, c'est tout à fait normal. Et mon côté, Tozana, mon compte Warrior, je crois que à vous c'est présenté. Bonjour mon compte Warrior. En tout cas, on a la santé, on doit comprendre, donc la santé, on doit la dire. Oh, puisque Warrior nous a la santé. Pour moi, malonga posa papa loi fali popa. Nous avons qu'un mais tu vois qu'on a vu bagnon arabe, nous beaucoup faire la commune mais la réalité na kati kuna des gars, nous réalité ça raté.
biso qu'on a tout droit. Donc nous retournons à la gare. Tout droit papa. Je crois que vous êtes là. Merci beaucoup. Pour comprendre que tout ça na plateau avec la Medor na Mokonza ba warrior. La Medor tout ça na problème de l'équipe biso makasi beaucoup plus surtout si j'ai tout à faire au temps de concert. Je crois ba concert rebelle ils ont proclamé monsieur de Betami, monsieur soupé et ça na préparatif ne Betamité. Mais tout le bana o Betami déjà étant qu'analyseur étant que la Medor molobeli oza la clair na ba concert tout l'équipe nigne sepédition. Là na ba concert tout ba mise ba beti li bana mboka on a repris sa félicitations à héritier Watanabe Goga Mutuna Tembe Watanabe héritier félicitations à ye a bête concert na bien les gars ça na plein dès que azapi na lumière à le roi de la forêt parce que ça moi na wenge au moni bana wenge bazala bana wenge mais lumière ils na maboka wata héritier Watanabe Goga les concert a bête que ça bien bien a Tony Salisal na ye ayembi kitoko alati kitoko yaza te le roi garçon ana 62 ans Fabregas te alors de prix que yaza bongo héritier le roi Fabregas te le roi moi na tchaka choko de prix qui héritier beti nous le kitoko et l'équipe bien sali maramno sur kitoko des félicitations na ye nana so betaki Robin tout monde a betaki asinga ki pe ba appui ya bandeko na ye ba yaki mais et abetete ezaki anniversaire à moi sinaye ezali concert ya anniversaire à likangu na ye nde omonaki nde kofetango na sali wana parce que tant toloba makambo ya musique quand on parle de musique eza te ke ovoyageaki oza na orchestre na yo obetaka musique ntango wana orchestre nobetaka musique ça veut dire il faut ozwa orchestre no mobimba bazwi bavisa bana bato baniokami na yo basouffrir na yo mema bango poto bakende kobeta concert yo kete oloue salle producteur aye ezalaki anniversaire likangu na ye mais félicitations c'est la première musicien congolais oyo afetele mwasi na ye anniversaire na sali donc tinde to moni kiza na concert eza anniversaire à sali après na obenda mwana wana libumune na bina epa na ye soka mila magoro de le roi JB Akeba pour falloir camarade mais falloir bokola na ye Robinho na orchestre na bango Bofali, aza millionnaire. Na longo na fali, moni so le na sengi makrosi se ipupa. Aboko la robi le orchestre na bala misana na makrosi zo sala. Ah tika bo. Le mwana na bina na apis o mona na âge na libumune bongo. Danseur. C'est la première fois mon danseur a tala libumune le roi mtambela 62 magorodo. Mais il y a peu de émission on peut ça éviter. Aza ndokit. Oh. So voilà ndokia bongo, abina bongo. C'est que Mouta a fini ma fille à Batouza. Est-ce que tout est bien? Tout est bien. Ça veut dire que félicitations à Robinho parce que le seul musicien congolais a fêté les Kangunaye anniversaire dans la salle est bien. Ils ont concerté. Mais tout le monde appuie héritier Watanabe aye, tout le monde appuie encore Yanani. Héritier Watanabe tant on a dit que musicien Mobwe a fêté les moi c'est l'anniversaire quand on est héritage dans les boss là va y même soit tablé moi $5,000 qui est normal. Merci beaucoup parce que vous comprenez que tout ça dans la Medor et ça tout ça toujours quand on a affaire il y a un concert tout le monde peut papa Hervé Ferigo là concert ça li plein non papa Hervé na éviter na plein wana bogolo bani obi ya bolo ba journaliste si to bana mamba TV le lot to bana ngokala oui so muta sali plein to ya o critiquer te to lo ba ki sali plein oui o moni ya te ke po olingara fali mingi obi Paul obi la fali poza peta fali moyen on ndima ba monsieur ezatete faire félicitations na courage na yi aza garçon aza courageux oui encouragé aza garçon aza courageux aza garçon aza courageux akobeta sali mo poto parce que papa na ye guide na ye fali pour palaxer bango nzela mais elo esali na passe parce que bakolo moni bakolo style moni mindele balwa congolais te parce que biso ba congolais to li ko tonga makasi ko boya batu to parce que mundela tonga te aboya batu te mundela ba la vérité après so ko na sali o faire abetaki ba komi en anglais bato batala bato bayoka anglais na batanga anglais ba balola biso na français et lobi nini ba lobi boy faire écola to féliciter ye na ba gaulois na ba gauloise si parce que
salle auditeur soit loué salle après Chico na ye après l'art na ye ozo comprendre nga misa ye ko beta mais asali sold out te wana salle bakota ba vérifier lelo bagolo bayaka bavandi oyo bagolo bavandi boke odéclare bapesa bino eloko bapesa efali bakopesa bino so osali sold out ça veut dire quoi soki salle monde toa na top secret toka na babele DJ Belair azali ba DJ parfait bazati omona lundi boye basali plein mais so landi ba mususu babi basali plein mais so kiti moko mutu avandiki ya plein te soki bosali salle quand on parle de salle po osala sold out il fallait bosala 100% kiti moko so ezangi osali plein te eza sold out te so c'est comme ça est-ce que bagolo va comprendre français te eza boye na lingala omone stade de marché à 80 000 places yo que le stade de marché obeta soki a 2 personnes baza te 80 000 moins 2 totika na combien 80 et 78 est-ce que c'est sold out non bon après son name faire avec concerné bien ayemne bien félicitations na ye parce que moni faire abeti concert à l'euro là avec un concert au roi na Barumbu mutu nyonso amata podium mutu nyonso azoke na ye moni fali lelo amema musique na niveau international fali lelo abeta musique te ezala ya kala abeta musique fallait ka mutu aya amata podium abame mbongo te tolongwa na babiloko wana eza nango toyebi ke eza matolo pour faire la problème en dak fabu msandak batol a changer wana patron combien de ndako za nango botika bongo ko mi kaninga tamana yokanga parce que koti mamambongo koti mandako faire za patron yokanga na niveau falia nango lelo aigle nango millionnaire les stars ya mona memela biso amemela so mutuka oyo artiste mise moko na ngote avant boyaka gouffre le kolo boga de la presse mwana na kindumba kanga ndoki na bomwana asuba la bilamba avant oya kofinga rafali na TV fera memela biso mutuka o fali asomba mais tote kolanda a mutuka o fali na tuniot tolanda yango na édition ke fali pupa so producteur ayi apesi chicon na ye ba signer contrat fali producteur o CP là toi producteur qui olala il fallait zala de aluaka ba garde présidentielle ya France be ya Belgique ba kengele po mbongo asuna concert afali ba koyibo tole ba oyiba ozona nga malobe pa nao faire un émission muta critiquer vérité mission avec la musique na ye ayembaka na ye asala mam na ye mais ayebi ke guide na ye papa na ye numéro 1 des afali lelo fali pupa toge Dubaï toge Angola le 2026 Stade de France c'est à 80 000 mais fali bokanga mamna sino lelo to comme à 145 000 au ba wario ba oya ba déborder en tout cas lelo to na disque diamant to na disque platine to na ba bloc rebelo fala sali fala za les seuls musiciens congolais ana 93 trophées oya zwa na musique ni Kofi ni JB na ba sombara buto wangana jiba abeta concert na ye asala album na ye mais jiba mo fanatique fali po yebike mambo fala sali ye no asali yango te na il fala soma ba trophée autant ba nonande wana bisu pas mais kasi eboto fala soma ba trophée jiba na mbongo soma ngo de ba meka osomba ba trophée ba la te musique ba normal peut-être o ba ngate o ya osomba ya nis peut-être ba ngango te omoni musique to me ma onde tokena na ngo te si soki oyebike fala soma bajibe basomba yango basomba te poani parce que babanda musique liboso afa bamise wana nyonso bavio babanda musique liboso afa so bakota alarte ça veut dire makambo fali alobaki fali akotisaka de aliaka mbongo ya musique de fali aliesa ya musique te maliaka mbongo ya musique lelo tozala fier na Congo to wana fali oyo aza guide ya bamisien lelo fali lelo azongisa musique na poto ka ye fali yango lelo baju bametre gims baokota studio baoyembele banzembo bastar ya baaméricain bastar ya bafrançais ya babelgique
bazobwaka Fally ba grand star avant na plateau ba tourner penage Fally c'est qui alobi le meilleur génie icône de toni na to koma lokola ye mais au mona garçon mo ba mukie Robinho allié foufou na pona mai batumbele likayabu na danser soki danseuse ni pour munel rom de 1962 magorodo yo Robinho alongwe pana ni alosa victime Robinho salaki yo kanga Robinho alosa victime mais azalaki ane kosala victime azali ndeka warrior oyo ayenda yeka eteke warrior bénéficier sikoyo awamona buzoba okende yango toboyi nde yango Fally alingaka bapeto aka bempoli te soki oza respecte bayaya orespecte bavi Fally olinga yo ntango Robinho na baleko na kati yo te ntango Robinho andi ofinga fe rekola mpona bino bawaro ezalaki nango bona notina afinga fe tala ozwi mokonzi ya biso edi badiata ozwi sule kauka ozwi basengane balondo ozwi bakokodila so pera ozwi bamaître manix ozwi victime mobimba batindaka mutu te yaka na tv finga bato ofinga mutu nini songo nalobi ke Fally aleki fere na mbongo na succès na baalbum na bandako na makambo tu eza kofinga eza clair fere aolesa musique mais Fally aolesa musique te yokanga abeleli caméra so asali mobimba rideau tomoni te abini alobi kasi te musicien oyo aza loko un musicien loko moto aosambaka mabongo te un musicien aza loko avandi aoyemba apesa concert wana alakisanga place oyo bato bayemba banzembo na ye so olakisinga na plus de $200 natuni yo asali piaka piaka mabe bino bongo na piaka ya mabe bango mo baza sire bakali baleli bakali kuna ti babengi bakali basali bakali venanga bakali na peso mbote venanga ken pia na makizemi na peso yo mbote parce que vous comprenez que bozaka na poto biso na la king tuna vena biso bakali ken pia na soldat tini osali asali ni de faire akoti ba 3000 personnes na salle il y a offert nombre de personnes 3000 sur ce qui c'est 3000 personnes tout na bakale wa bisauti toyaka boye na tv toloba makambo eza vrai toyaka te mpo tokosaka bato lelo Fally aza guide lelo Fally aza génie lelo Fally mpo lelo bango nyonso tovanda 15 ans soki 16 ans musique ebetala poto te barene ezala basala na ezala misie moko ntangi na obeta yango mpo Fally ayaki azongisi misiki na poto kiwana eza logi fo tondima moto asalemaka malonga mape sikoyo moto asalema malonga fere gola abomi rideau mais yango nalobi mais fere aza complexité un musicien akozwa micro na ye alobaki estce totie rideau yokanga mais asali piaka sold out te munene sosali sold out apres mérite bapesa eti Fally asala basold out amérité concert lobi bapesi ye oza kopane nga omoni lelo congolais ana eloko moko nde singa na rebaka bacongolais aza ana eloko te aotonga mutu aoboya mutu aosalisa yo oboya ye mutu aoyede yo na vie ozoboya congolais il est comme ça congolais mutu oyo so amoni mutu ana mbongo akangami na ye intérêt quoi ouais ya intérêt ozona nga siko bafere baba bacaractère ya bato ya bongo Fally aza mutu intérêt te Fally alingaka bato joyeux anniversaire na coach Kisinjora Mourinho le chef mbotama elamu na yo joyeux anniversaire à toi et nzamba bakisa so ebele makambo ezali bawarrior angolais eza tombe Dubai ekozala tombe 2026 Stade de France tolakisa bango dimension parce que biso tolakisa parce que Fally le seul ministre beta banda Congo ezala Congo yana ministre moko ta beta salle ya 40 000 places oyo ya déborda 65 000 places
Merci beaucoup tous la main d'or. Voilà président Warrior. Oui, tous qui faut te passer pour chance à Maloba. En tout cas président Warrior, je crois que au la main d'or à lobby yo n'a pas défendre Moutouté, n'a pas défendre beaucoup plus groupe na yo topé orchestre na yo cause à la claire. Parmi tout le monde peut faire la bengi bande qu'on a ou à prester na ensemble d'accès local soleil wanga local des plics comme nuance local qui encore local JDT encore na bango ñu somi satu wana na ñu a salle meilleur wa c'est pédition cause à la claire sans côté la moto bon je mon bassin théâtre oh bassin théâtre mudasai malunga na zate ba mi ko ba ange to soleil wanga yo malwa ange salle oh papa théâtre ndeni ne soleil ndeni soleil wanga bala que c'est roi azalaka oh ah botika bote yo bi soleil wanga te ana no monika kala na quartier la te pas adamu kala te azoni apesi le meilleur na poso wala adamu kala ya kofi te kofi na noti na lingele basi oh soleil wanga wa saper wa saper azala sa ala bon là tapé bien ça donc on a passé le meilleur te oh bon on peut te plus quand on saper oh nous ça ba ta tête on ba lega yiwana donc faire go la inviter les ba théâtre ba comédien ba musicien inviter ba comédien bo ça na rafi na rafi de loin na sai kwa ba saba comédien na ba sobe oh azangi sai ka fuwa chawana na ba piston ce qu'on a mis tout dans la question ba wa bo ça na clair ya mopino feri asala bolam feri asala boy pourquoi pas na bini za la kaka bondima ngo raté si on t'a sali bien ba lo ba sali bien ah sali mabeto ni mama feri azana on attend on laisse son musique na comme la taille musique et LCT c'est vrai quand il y a deux personnes on ba comme ba musique et laisse bango deux personnes kaya pamba na musique na biso wa Congo to longo ba 20 chone tout ce que en clair faire go la to boko ta beaucoup plus na ba vie privée to na ba faire na ba privé faire go la ba bomengo azanango faire go la ba fantasme azala kalango na musique le lo o wana la musique faire il ça faire été faire aller ça musique ngolo ba comment to biga deux personnes ba o musique laisse ça ka goga na fali poupa ah o musique laisse bango sentiment ma bien salama yo mo vivre ngo faire un petit combien de concert à Bétia mais tout le monde plein ma casse tout le monde plein en tout cas dépend de la plein aussi le côté doit continuer à te faire tout ça clair tout ça pembe moi ba bilo musuto lo bara e ko le bala mutuke o sali plein o tala plein o sali na sima pia podium plaisir mais abenga ki abeli sali botsa ba lemi abotala tout le monde parce que yo mo le bitumbe banda kit et bah tu as filmé bah golo bah bandi baga pour bandi filmer bah mon balak ça va vide qui tout ça clair bitumba ça qui va moindre faire mais qui a ça ça sauver ta concert n'est-ce pas mando ko kufa bah banda ko bunda bah moni faire faut pas bunda te faire ko bunda te faire les avions bah vide des ans on bah golo bah lingité bah filmer bah mon bah vide na bango mais faut beaucoup de marcher parce que le tout ça na faire aux alliés visa pour tout le visa commis mais toujours ka ba eko il paraît que binonde bon ça l'effort quelque part besoin de connaissance na bien tout ba maison d'engagement et tout besoin bloquer les visa robin de communication ba visa tout monde qui fait place dernièrement communication faire école pour à petit conseil na makasi na malgré ça mais on fait école à PC la single à PC donc bien de besoin bloquer parce que au banga bobi question qui pour ça fallait ça la ni ba visa créer ba relation avec nous fallait ça la kuna de falloir zo attendre ni na ge ko pesa faire visa de ko pesa ba robin visa de ça to bien tout nani ah fallait bien et il fallait vous pesa ba visa et papa et feston ta papa a beaucoup peut-être non papa a beaucoup peut-être non papa a beaucoup fallait alors tout l'orchestre tout l'orchestre voilà besoin visa voilà besoin de la personne visa et la famille na yo boké na mino France et la Dubaï Angleterre Belgique États-Unis Allemagne Chine il y aurait pas fallu pour appeler ça oubliez fallu pour avoir payer ça visa pas pour ils allaient pour banque ça parce que ils ont banga te fallait ça la kuna te puis pour soigner relation na vie fallait soigner relation on y se fallait ça rappeler mais ce que je fais azala ta soigner mamina kufa maman yeye
Mabotoli esengo na nga mama. Mabotoli esengo na nga chéri. Chikavana dege molimo amemi chikeve mpema na kimia ma présidente oyo asala mpe ebele victime asala ebele na mona ya musique deke chikeva na resonaka ye tout le temps nzambe kaka bolamu na ye bolamu na ezongela famille na ye esala biso bien. Fabrice Moule le manqueur de la ville le boss deke le colonel JC Biabanza mon colonel j'étais sali et toujours continuer ngana lo baboye ndeti ko loba libumu nena na bina ba ko bino na danser nani na bose su kombo ngai ba community na ba ta ko ba community dans ese danser mako ava bina fa longole lamba ba style na ego style o style ni ndo danser a longole lamba va bina siko po mo libumu no enwa wana mais on te seli pas ça là c'est yena ilunga c'est yena ilunga bande moko ilunga baza soka bina fa longole lamba dakaza bunguti déjà ilunga te wakati bongo oboy bombe bande moko nyonso alaka po revenir sur na binote ala plus ala biso te oza biso wapi question na nga na lingi te olobaki aza suna binote lokwana e déranger azali na ye aza fanatique ya fali esili akiosa bambu na ye na mama ko biso okende ngo wapi to londela ngo ndenge ni pona o concert ko bini l'équipe bien te pona nga monika goga na kata concert wana abeti bien o nga se pena wa goga nika wa anniversaire abeti sur la forme concert anniversaire na forme concert forme concert to toujours na monde na ba concert ngo to moni susu annulation ya concert ya la Koffi Olomide Pelite ça dit à quoi abandi déjà moto avant soit tout dans le yaza na libabe on a tout tout nanga olobi yaza kweza wa yo sozonga pesa na micro olobi Koffi ça na yaza libabe oh nandini mais aza fali papa nani papa fali président âge a komi nango so 86 ans nenga zawana ozo signer okende obeta hippodrome akoya okweya ti akoya okweya sikalango oyo signer obeta hippodrome oyo okweya tu annulation na eza dia quoi parce que libabe libabe omoni fe wana trop de whisky trop de stable ebe oni so stable abeta na whisky ebele ya batumba kwatiaka mbo ya ye mutu papa fali te bolongola eloko wana moni barambu bakofi baa bamisie moko boye bato babloka mpena na ndenge ya malédiction oyo mina misiki banonso parce que mutu aye kodélivre malédiction eza fali bamalédiction bato bazala nango bakofi ya na ndeni bakofi na musique ya Congo kofi otia na musiki te parce que moni barambu wana légende azali légende les jeunes ko faire les jeunes o boy ke fait nani ko fait les jeunes te ya nani de la scène là te nani pas no magege ko fait les jeunes nani les jeunes ezaka fali poupa la merde ko fait les jeunes n'est pas si mama si on a voilà dans les seuls musiciens congolais dans les jeunes n'est pas moi si les seuls musiciens dans les jeunes et pas moi si après les seuls musiciens dans un grand avine mobimba ils a Kofi pour kaka loba ba bébé te maman lia tanga lingara lia tango lingara maman lia na nzela bébé na sepeno za na bokomo vivre ali apeso tango yembele alia ewawa kitoko no aliango kote kuna abenga bébé te ni le bon la Kofi pour ka Kofi ali baike na batitu balonga na quartier la te arritaka fait rigola mais longa la osepela peut-être salbi egonyo te longa la osepela bena odile manzaka le JB na 6 oh CPI odile manzaka parce que wasko na oso aleki ko bandela leki na oso la collègue na JB JB omoni porte-parole no atie Tchoko amna solo makasi oti lelo bagarçon lelo bakoma okata basasamba na batonese mais yakataka na Big Gillette oyo ya 1000 francs porte-parole na yo ti lelo Big Gillette 1000 francs kata yango aye parce que ndenge aye ofinga odile nga na osinga odile te mpo nga nayebi ete na olebisa siko JB lelo mpo ozongela kobeta na poto il faut ofukama osinga odile pardon JB
asinga odile manzaka pardon odile manzaka limisanga na mautu eleki parce que lelo odile aleki jibe na succès les seuls musiciens na Congo afutela mutu de akomandela ye asomele biage poto ya jibe mwana tchuka le reste rien les seuls musiciens ya Congo alata ba chenette na makolo jibe yango toko mini nango mwana mobali ba chenette na makolo papa chéri papa chéri patron nani odila leki na la modèle odila à partir lelo ba commissionnaire o ba oteka lupanga jibe ya mon fleury bobenga nga odila otinda de ambongo yuta poto osuba lupango wana après Roger Ngano obela malade mikuwa Lori Jibongo serré la main pour Roger Ngano mondo malade mikuwa obela d'abord inanga na lobelo mo boye oya kokanga na chambre o mao ngala lobani na boy Roger na ninga fani parce que toucher yaya ACPI odile Roger Ngano odile leki jibe na 6 pour JB a mal à 6 pour JB sous garder avec ta samedi dimanche ta ville mtabeta na ba mtabeta ba concert papa tout abeta JB les scènes mi sabe ta samedi dimanche soka muke akati braza muke louf à la niveau il bon la JB BCBG après c'est nzamba délivrer Mignon Abraham Mignon Abraham Wario les Kayaya nzamba délivrer Mignon Abraham parce que BCBG va aller à la tomate. Oh, pona tous les balles mi balles ba mi c'est tout ba baiser mais va aller à la tomate. Oh, quel beau est. Adolia ba mi c'est ba tomate ma pour la les seuls orchestre va aller à ba mi balle ba tomate. Vraiment. Ils ont un bébé ah on a des prêts ba yat tu dis que ba défa défa benga mingi bino de balo ba regarder de ba défa oh dala au monde ngala bando le TV na 2010 internet yate nano coiffeur avant na bana olobela no fali nano coiffeur ba musicien OK ba musicien wana yebi ba vie na bango moko lelo na petit fali au 15 ans na monde na TV o comprendre nga si kota ba benga ke ba wario ba deux fois mais tout monde gouve PD oh boga PD nani oh nani Makaus PD mama somo we le bon bâti Makaus a PD na éviter ou ta ba yo mona wapi direct on parle de directeur artistique yalo wa compagnie la personne exemple toi la top secret ma Betty maman la biso ba yaya ba tutu baza na bango mais ba chef baza to mona boy belle rani chef to moi so moni chef wa chef a komi biloba loba o moni chef Akeboy, Avani Boy, Amélie Boy, Amouli Akina Keboy. C'est que un PD. Parce qu'on va belle baba tout baba esprit, ba parfait, ba tout pour tout bana mamuté non peut be tolo mamuto. Biso ba wayo to tolo mo pesa momi na honte. Atali kan no mo na CPC euro. Da comprendre euro. Biso to amuli ba wayo ba mi bali. Ba ko ina ba obi deux fois. Ba wayo to mi bali. Ba noko. Oh. Bagoloa ba bato moni bagoloa ba finga bato mais bango moko bato ba par shot leso milinga Makaus milinga bima ya mupepe mais avant da bien na mona avant da tenga maté Makaus remarquez la mission de Makaus à sala azara hotel yes bon ça va na kiti so va mais mission toi ça na fini zara mais mission toi ça na fini za hotel jamais on sait les missions van c'est Fernando la mais par shot milinga le directeur des artistiques le rôle Dea Gino directeur Alekara TV aya kofinga ka ba musicien et ça va la mboka nini directeur quand on parle MC soit tanga bien te maba gauzo tanga bien te faut bana maternelle yo conseil nanga nous za makasa so ba Makaus bandela nanu maternelle banana en première maternelle parce que na mona mayire to azoba wa kisengi quand on parle de directeur artistique et en français na lingala yani après patron na weza yo mais un directeur artistique alikane TV aya kofinga basi abatu aya kofinga ba musicien njonga ne par choix admisa milinga na mona nanga ba PD mais PD le roi Makaus
pedam non solo pedam ande faboy ezalata esimbate en tout cas le bien ezalati la main je crois que tout le monde qui na suka na biti ba préparatif ya orchestre na bino to ba non premier Fallon FM Gucci Mobe FM Gucci Fallon. OK, Fallon. FM Gucci Fallon. Dès ba finyoso basa mbongo. Baso bolinga bola ta bien. Bolinga bobi ma bien. Les so lingo tina bilo na Chine. Baso melayo. Eya. Fallon Gucci. Mobe quand peut te mettre tali moi c'est bien taillé. Dès que une belle femme je te salue. Dès na pesi ba mbote bisika zali et na pesi mbote na bato balinganga et Pablo King déclara ya Luanda na pesi mbote trop et na pesi mbote na Guy Basket double continent Guy Basket double continent venanga ya kati na pesi mbote américain Chamala le boss américain Chamala yo yebisa na nga yebisa nga ya junior mobala moulayi ya taille ya saralaté na PC Mbote les boss Rodi RM les boss Rodi RM ve merci dès que au salarié salaire bien les boss Rodi RM na sepeli trop merci na ondo ya menga Élisée Bokota na PC Mamota trop et Kota et ingénieur Noël na Katia béni les visionnaires Carmen ses âmes moko place to zalara to vandara et ça la biso bien merci on ya mbagi président ba wario yo après ce numéro na ye ba wario so manimba kota azawana et ba wario bazara partout dès que toi là ba président ba wario bazé belé to ambina wario bazé belé ba groupe mais bazo organiser et ça la bien tout bana besoin nga ba benka yot ba ozwanga et ça la bien et merci na batutu balinganga Fabrice Moule les manqués de la ville et Monique Kapinga wetu na pesio mota trop et ça merci na batutu balinganga en tout cas merci beaucoup c'était la médo pour tout avoir na éviter mon programme qui faut ba news ko lo ba uzana ngona éviter mot de la fin bon on a une lo bagage ça que na pesa na boss na pesa masa na ngala ya mado conseil mo ga mukie après glory au série mo kono ba na pesa conseil na ya lo babo ya so moni place ane simba te kozonga sonde et au monde kune simbite ya luka kwa mususu et ça nga bien na yoki ko zapa gogan et ça va bien makasi na sepe na makasi na moka ndito zaki na idée nanga ya na bike courage nyoso eza bien za malaise kuna elo eza ki te place ozande makambo eza za malaise ya na ya mado na pesa ka mbote na ba famille bunguti mobimba ya na linga bino ya trop mama Nzumba prophète na Ezekiel prophète wa landela na pesa mbote place za Cardozo mille esprit mami Cardozo mille esprit mami linga ya trop mami na ebi ke venanga Fiston Saïsaï mon président Fiston Saïsaï président Gelore ngatai S na ebi ka boza ebele bolinga Jonathan 3 fois love and bien boss live président wa waro lisusu mwana papa Fali Poupa ebi ka ke mameza to za le 26 2026 Stade de France à plus moi de ça to ebi ke Dubai ezela biso Angolais ezela biso na bi kende o moni jonta bo souper de Dubai bo mona pe lomio kaka non ça moi pe no za na ngai mais papa push nyo ça na facilité merci beaucoup nyo c'est la facilité là c'était Jonathan mon contre warrior donc Jonathan staff de Kazerana je crois que boyoki na pe na profiter na pesa ba o ya ngai na pe simbote mingi na Osla Mundele mwana ya mama j'ai de 6 donc maman j'ai de 6 maman ya Osla Mundele donc na pesi mbote na pesi mbote donc za tellement belle na pesi mbote na mon vieux Tizo Batimba mon condamnable na Italie na pesi mbote encore na food de justice business moko abonné oya sunga peni yo émission open chain oyo na pesi mbote encore na boza tellement belle na pesi mbote na Davina Wanda ya wuli musheni kodi ya mboka ya wuli musheni kodi ya mboka na ebike na mono kaka na besoin makasi ya wuli musheni kodi ya mboka mon papa vraiment
Merci beaucoup. Je crois que tu as souka botenga régulière tes alaki ba propos ya la main d'or et puis na mon contributeur Jonathan ezamba la souka te to ya mabaro lisusu. Je suis là comme premier ministre de la presse et présentateur Nabino. Bo s'abonner, bo liker ça la vision en tout cas. Prochainement, merci, bye bye. Ingénieur 15 Bassele. 15 Bassele. 15 Bassele.